Bonjour et bienvenue dans votre site www Congo Suisse Télévision. Quand on a la seule site qui vous donne les informations précises. Namakasi ya yemoko mo boss Maître John Sima au moins na poto ya le père des orphelins. Balobi na sima ya caméra namoni Eric Mostre mobali ya mbinga. Mobali ya maninde funga benga kaela fouille na kata Kinshasa. Balobi émission ya bino bolinga ka mingi masolo ya artiste oye mema kana yemoko Laura Gilabu. Autrement dit Barcelone de la Prince moi na moi si moko ya makolo brancard na kata Kinshasa na kanga mwa bi Laura Gilabu le lo ya libino masolo nini. Le lo ya libino invité moko bona na ebike bana poto boye bi epé azape moko ya ba journaliste. Le lo ya pour c'est pour la vraiment hein babi faut mazo pour la matin avant ko inviter nanga nazo ko informer bino babi les 30 juin de makambo babi marche de santé hein balobi na moni Prince Maïnga ami ya Yves Banzuzi hein Yves Nzuzi na pesi bino nyoso bamboto no singa déjà na régie nanga ay ba ko balancer pour na ko déjà invité nanga vraiment. Bonjour. Bonjour de la presse. Ah, Calais. Oui, ouais, voyage normal. Merci encore une fois de plus na bateau soutenir qui na voyage sans oublier boss John Simao, monter ma maman Micheline. Merci na batutu à Congo Suisse Télévision. Merci vraiment na bana poto to ba o balinga kinga. Po belé batika kinga na mboka bapaya. Bakasa neti na rodaye mais na daye karate. Na yega kana mboko susi na bango ezaki nini na ya te pona ko pesa la makambo ezoko tala mboka ozomona bomboka na biso lelo yo soko tali bien ezako kufa sur le plan artistique sur le plan même journalistique yango ne susi na bango ezaki na za na mboka wana pona souffrir kuna na ya awate. Merci beaucoup de la Prince Tokova na biso babi maman Micheline maman makambo hein yende hein moi c'est ambiji babi de la Prince le vraiment toujours beta ma solo au Italie à propos ya yo na tendresse la sirène. Hein? Na tendance la sirène. Mais qu'un peu coupé ça na poto mukieba mais qu'un peu koyeba yo zaka pour tendresse la sirène. Tendresse la sirène dernièrement tout ko mona tendresse la sirène a outu ko finga mokonzi makasi. Mais yo vous nous ana na ebito zaka taché de prince ya tendresse la sirène to nini mais qu'un peu ko expliquer na poto ba. Vraiment la question merci vraiment pour la question. Merci. Tendance dit bien à la sirène à une école. À une école to bien à kango tandoulisme. Tandoulisme. Peut-être ce que bangote bangolelo école de tandoulisme mais école à tendresse ou à sala. Tendance à za moi na mère nanga, tendance à za libota, tendance na koti ke bongote. Bah oui. Vous avez ma famille bino na tendresse la sirène. C'est famille. Oh, batebele bayebi na poto kutu. Batebele bayebi ngana tendance to za famille, to za libota donc totamola biso misato. Nga tendresse na foi artiste et comédien mais ngai nazara journaliste et puis naza journaliste bien confirmé il y a ifasik il y a libanda te net sokindénité tandis totamola na tendresse aza masana ngai azande ko na ngai c'est pour ça famille tendresse la sirène Jerry Cobectos te batanga moto na te monité Jerry ndena Jerry Cobectos aza pe moko ya ba chroniqueur marque ya voiture asika DC7 na yebi ke DC7 eza ba kombi to kotaka na yebite DC7 eza nini yes eza mutu de la presse na yebi ko yebi no Jerry Cobectos azape mwana ya bandal kitambo wana azape biso to yebi ba Jerry te na bande to yebi Jerry na yebi le seul Jerry moko sala théâtre Jerry Matondo na ndenga mabete na tala na télévision mais Jerry ozotangela nga na yebi ete donc ngana zo téléphone ngana benga tendresse la sirène tout ne mamba Jerry soit ete benga ye eza match ya radio te télévision mondela sala vidéo benga na yebi Jerry te oh yo lingo tangela nga mutonga na yebi te nalobi est-ce que na internet bana poto ba yebi Jerry ndenani desa 7 na yebi eza ba kombi tokotaka hein yebi sanga desa 7 Jerry azanani. Vraiment très cher fidèle internaute vous comprendre que tous toujours na Kinshasa balobi Congo Suisse échanger maintenant idéologie nango babi plateau lo na kati ya balabala na kati ya prince hein to la sabino ma que Congo la biso ndenge ezalaka vraiment mais qu'un peu ko betela biso masolo à propos ya yona tendresse la sirène toté comment la tendresse la sirène a outu ko finga mokonzi à mort à pesi même voire même combo likakwa mundele. Comment alikaka mundele wana euta ipananga po tande sabenga kanga le parolier prisme parolier euta ipananga na lobaki non faut kopesa kombo alikaka mundele ezaki da ba problème bon le passé c'est le passé ezaki problème à mettre mbata ou à kufwande qu'on a biso mettre mbata
biso na plein matin tozo ko lelande ko na biso ba boma ki wana pas Bercy valait pas Bercy moi mais si to bongisa déjà biso en plein matin Karine bando finga biso bando ko chola biso mais biso ça la biso bien té on ne fait pas la fête quand ça brûle chez les voisins tendresse nanga toza bato média tant to kufela normalement il faut ba journaliste ba ko compatir na biso mais tout le monde a moko ba journaliste bazo ko leka na télévision pona ko finga biso yango biso pe to lakisa bango ke non biso pe toza ba vrai noko toza ba vrai baluba to lakisa bango pena ke non ndenge za boye pe to finga rapé ne to kendaki pe bongo e komaki ya ko fingana to fingana na ba Karine ba bloque bele Karine pa za na likopa na biso toza ka biso mibana tendresse to fingana papa esili ye mwana mai aye ko tchana se abenga biso abinga to kene nango ti wapi. C'est la famille toza na Kishasa to bongisa c'est un peu ça donc ezate que non blo bat mususu bazolo ba que non ndenge za wana tande Karine Mokonzi pesi biso mbongo oui na bi ka pesi binombo parce que mikolo na mo vraiment tendresse la sirène na auto lande mission na bino na bengi au pamba tête de la prince parce que na auto lande l'émission na bino obosa ki lobina tendresse la sirène oui wa Mike Lokamba façon bokote li Karine Mokonzi na ebité Karine Mokonzi pesi bino combien hein atindeli bino code combien Mokonzi la baronne la patronne atindeli bino combien pour bokote la makasi bongo façon ba conflit ezaki entre tendresse na sirène parce que na ebi que yo za muta tendresse siko komi lisusu na ngambo ya Mokonzi ndenge nini on na yeba combien on ne mélange pas les patrons et les domestiques donc nde biso toza boeza na mutu moko ta ko pesa biso mbongo po biso moko toza na mbongo eza mutu moko ta ko pesa biso mbongo po to kene na télévision po na ko loba ba bien fait na jamais. Là je pèse mes mots. Et ça na mutu moko te même koloba tozo koloba na télévision ou bien Karine Mokonzi atindi na Western. Karine Mokonzi la baronne epave ndenge na yebisaki bango epave Marie Bongo là déjà au monde bazo changer maloba. Donc Karine a pèse biso mbongo te. Biso totala Karine azande ko na biso congolais. Lelo yo bato bazaki na ye tout autour na ye ba boy Karine. Ba janvier bazana santé bien te ba boy ba Karine. Ba Juvenal ba to belé ba boy Karine Mokonzi de la presse pardon bango ti ba boy Karine Mokonzi ba yebi le pourquoi oh bon ba boy Karine Mokonzi ko bino ti ko non ça le pourquoi eza ingratitude na mokili bana wana tu bazaki pembeni na Karine Mokonzi nana yebaki bango sans Karine baza ebele équipe nationale te ezaka lisanga équipe nationale eza bakalituka kadioko ba Dieu merci mbokani ozolana ba ndako benga équipe nationale ezalaka te na média ezalaka te na yebi que équipe nationale eza le seul ba joueur ba betaka ba ibenge banani équipe nationale na média ezalaka te batika ba biloko neza ba aventure so na lobango mbala na mbala équipe nationale ekozalaka jamais équipe nationale ezate ekozalaka pe jamais batika ba biloko wana na média comme moi division moko boy o équipe nationale o le quart d'achat de la presse est-ce que en Amérique ba yebi bino muchodo de la presse ezalaka te muchodo ndeni ya gérer Cobectos gérer ne manka voiture asika to ndenge nini kotanga mutu wana te tala omoni biso tozo beta émission bato mayele. Équipe nationale ezate ekozalaka jamais même na makambo ya lisanga même ba mami lela même ba Sylvie Bongo batika ba biloko wana équipe nationale ezate non je pèse mes mots je pèse à ce que maman nazolo ba makambo tant que congolais équipe nationale eza ba joueur ba dimanche au beta match on se comprendre ba Sylvie Bongo batika ba biloko wana ya équipe nationale o Simba ezate eza lisanga balukela ngo kombo moko bo lisanga moko bo ya ba journaliste batika biloko équipe nationale on eza bien te eza division moi lisanga moko bo ya baba na bandal ou bien lisanga moko ba journaliste à Lemba lisanga moko bo ya ba journaliste à Kasavubu c'est mieux et non bo check équipe nationale o équipe Simba toke na bino wa même bakolo ba groupe Simba batika ba biloko wana tozolo bela ba loka koma musu bacha ba biloko wana eza ko diviser na milieu na biso donc nazo ko beta masolo Karine bona koloba ke Karine Mokonzi azande ko na biso tout autour na ye bato bazaki na ye baboyaki Karine Mokonzi bakomo finga Karine Mokonzi biso be totali tant que biso to landaka intérêt ya mutu moko te parce que biso to fula matongo ava ba fula biso pa mutu moko boy donc ndeto salaki ke non mais Karine bato azana poto lelo bato abengisaki poto baboyiye eza normalité normalement il faut to côté la makambo imaginez même Myriam Mokonzi soit disant zaka ndeko na ye bayeko abengisi Karine na poto atie na ndaku na ye un moment donné ayeko boya Karine ayeko tira Karine na balabala Karine chance car azana ba mi ba connaissance ayebi pe quand même comme si ezalaki eloko moko boye déjà préparé Karine na poto azana mutute Karine tanga azaki pas Myriam bien sûr bato ebele bando considérer que non Karine na Myriam baza bandeko OK baza ba ami mais tela makambo oyo basala Karine Mokonzi pas Myriam Mokonzi
normalité ya bien te soko tali même bien comme Myriam Mokonzi Myriam aza star te asimbaka micro te ayembaka te azani mije asalaka théâtre te muto asalaka bayeba lelo Myriam Mokonzi c'est Karine Mokonzi mais moninga ye na poto osali biloko ya bongo na ba petio bazaki ba petio ba janvier ozolana na ba Rena Biri ba petit moko bo bazaki tout autour ya Karine lelo bazwa courage ya kofinga Karine biso tolobi non biso toza média tokozala kaka te tokotela bobieto boya mutu moko boye Karine azande kona biso congolaise malgré azali banda mboka pourquoi pas tokotela ye ta tokoteli Karine tozoko loba ke Myriam atika buzo ba wana bato bamona ngo mabe mais lelo bato bopesa biso chance balobi ke non c'est normal ndenge bokotela Karine Mokonzi botika ba biloko wana Karine azambonga kopesa biso te tokotele Karine azande kona biso tokotika ye bongo te yango tokotele ezate ke bapesa biso bon Karine akopesa nga combien nga na betika nzona na ke France te akopesa yo potala kaka yazala na pays libanda muni biso ba congolaise ana te mama tozotala ki mbondeko ki amitié unité photos ana unité moko boye il fait la force voilà il fait la force il faut tozana na unité moko boye tokotika Karine Mokonzi libanda te Karine aza mwana batu ozolanda Karine aza mwana batu tokotika libanda te batika babiloko baza koloba wana ke apesi biso mbongo savoir Karine Mokonzi apesi biso mbongo tokotele na nko po mokile message koloba apesi biso mbongo tokotele na nko apesi bino mbongo bino na tendresse yango bokendele pont noir bondo sa mam na bino bondo sa basha bokendele na kopema kuna na mbongo o Karine Mokonzi atindela kiyo na tendresse la sirène. En tout cas li papa na combien pour la question na point noir maman sous-vêtement c'est la point cité pe toi en émission maman ya na sous-vêtement mais tozana balabala tozana kisasa tozana balabala koloba pona uti pont noir osombi lipa na émission mais na kosomba libanda mboka te o ezamboka na pona koloba ke question oyo tuni ya point noir toke ne point noir batebele bazo ba otoke ko simba kisi ke simba kisi ngana yebi ke yo ndo simbi kisi ya tendresse la sirène yo ke simbi la tendresse la sirène kisi parce que yebi ke tendresse la sirène azana surse yo zana surse te oyebani te le quoi tendresse la sirène yango no moni ke te na komata taché de prince ya tendresse la sirène namoni vareza ke bano kuna Kebano, distraction, hein, distraction. On a question là. Au lobby boy. Bouti pont noir ko simba kisi yo na tendresse la sirène. Le kola yo monique yo ozana circete. Tendresse la sirène azana circe yango na komi ko diembela na simana ye. Olungo comme attaché de prince ne yango na memaki na pont noir na mbongo o mokonda tindela kibino bouti ko simbela kisi bino mba na tendresse la sirène. Merci beaucoup journaliste. Na linga ke moni tina na beta bon il faut comprendre internet et église. Même on a consommé peu logo bazole kana on aller parce que internet awande to sisa makambo wana mutu moko ta kolba ke non internet eza basango eza catholique eza seka non internet ba fingi ozongisa bon makambo akisi bien sûr même na bible bazaka mibale batu mibale ba cartonaka ti lelo nzambe na satan même ba Moïse même banal ba boyaka na bango satan bakotikala kozana na succès net satan soko tali pide lelo mutu aza na succès koleka même nzambe na moment où eza satan na ba église to omona kana ba yembaka kaka longa na kombo na Yesu longa na kombo na satan mutu aza na succès koleka nzambe kolo mokili baleke na succès pona koloba nini soki nga na simbeli tendresse kisi eza problème te kosala kisi kotanga kisi na monoko c'est mieux mais kende siko sala kisi ngo mais yo pe kokende point na kosala kisi te ba journaliste mususu ba kokende pe point na ba sala kisi te mama kisi eza pamba te tendresse aza kisi te tendresse aza ya nzambe ya nkolo biso so net biso boye to ma famille biso to yebi kisi te donc biso te tozo ko sala musala ndi zo ko lakisa biso to kenda ki point noir pona ba affaire na biso privé tendresse a uti osoma mama pa nkuna na point noir wana zo yebisa bino sûr de ma pa on a point noir oui est-ce que makambo bongo foka ka bala kisaka bino yango ou bien to yebisa bino ke no to kenda osoma mama pa on libanda mboka tin lokola bo mesana ko lobakisi bo mesana toujours ko lobakisi pona nini te tendresse sombi lopangu to mapangu na RDC ndeza mabele na ye eza mboka na ye bo kuna mbaso ezarate mais kuna toza na sécurité pour bazo reconnaître biso baza ba étranger toza mieux sécurisé awa po baka matambaso baya ko tana lopangu wa mutu asoma babina kanko ko lobi na kan luka do batika ka babiloko wana mama nanga kisi ezate kisi peut-être kisi ezalaka na monde média mbeli lelo yo bato ebele basimba bakisi ozolanda lelo bato ebele basimba bakisi donc kisi ezate tendresse aza nzambe succès eza succès yo yebi
Tant aux autres bakeno nga naza na succès te. Est-ce que nga naza na tina naza na succès? Ya wana ko kangama na tendresse la sirène. Oh nga na kangama na tendresse la sirène ndenge nini? Tendresse soko tali ba blo mususu azara nango ezanga. Blo mususu nga na lobana ba émission. Ndeni parce que là tendresse a bandi masolo oyo. Là bandi masolo simba micro na éviter de la prince là mususu no bandité. Mais ndenge nini yo ki dans la sursis ko le tendresse. To bilo mususu tendresse sala que comme de la prince. Mais qu'un peu non ko expliquer biso hein. Balobi Emmanuel célèbre depuis Captain de hôtel la biso mais qu'un peu ko expliquer biso to ebana. Ya solo. Oh mais nga na rapporte parole à JDT Moulopet. Wana se wana za na 12 ans. Le marqué Kabwani. Président Ferra yebi makamna zolo ba puisque ti lelo alela na zonga na jet set na zonga kata. Nga na rapporte parole à Céléo Scram bato ebele ba yebi. Il faut mokili to yebi sarabino ndenge ni bogarde de la presse nga ba benga na ndako na biso na 12 ans. Pona nini na kangami na ba musicien. Ti lelo Céléo Scram merci beaucoup Marc Olivier Makandi Céléo Scram ndengo tindelinga va 13 ba komi Poutine numéro 10. RD7 obeta match dimanche. Donc pour na koloba nini nga na banda TV tongo lelo bato ebele bazokola mukana tinel balamuki na tongo nga na comme journaliste c'est nga na zoleka na télévision bato ebele kuto ero mususu bazotala nga na ba télévision nga na rapporte parole ya Ferré cher de poule nga na rapporte parole na ti lelo na zaka na jet set so bato ebele ba yebite biso tozate pona kolobelela kango bandaka la moko baleka baba na oloba biso tokoza susu na temps wana te ou bien bato ebele ba message ko baleka na télévision baba na oloba puisque toyebi ke mutu wana soki aza mutu wana eza pona nga parce que na contribué trop na ba musicien congolais na contribué trop merci na Gloire Yolang la méga star mutu aleki bango tout na ki star. Merci très cher fidèle internaute Balobi Emmanuel célèbre depuis Cape Town de Domboula de Bundese. Il y a eu un gros bisou hein chouchou à Laura Gila vraiment on appelle ça bambote belle place aux ali vraiment. De la presse avec toujours continuer avec Mike Lokamba situation na ya ADN ezo kende ndenge nini meka un peu ko expliquer biso hein meka un peu ko expliquer biso to meka un peu ko yeba Gaël Zantonga Mobutu 7166 esprit la femme sacrée hein pas comme les autres uniques à son genre Gaël Zantonga Mobutu na biso moko ameka un peu ko yeba pe situation ya Mike Lokamba ezo kende ndenge nini na ADN. Voilà, merci beaucoup. Avant na banana na opesa mbote na magicien na nga pasteur na nga tana le magicien kamwe. Pona yebi kebo ti po no ko simba kiss na tendance la sirène, c'est pas grave même sur le magicien et ça le lot côté. Na yeba kaka magicien na nga mutu akisa makasi, mutu na nzambe, mutu akisa makasi mutu na nzambe. Po eza akisa mote le kinzambe. Mutu na nzambe ba respect papa mbuta balobi akota na libulu abimele kuna ta bakangio wapi. Faut pas bimisango. To rasango. Voilà makama Mike Lokamba. Mike Lokamba ezo sala passe te ezo sepelisa nga lelo vérité bimi Aden lisolo eza lelo ya Aden Claudie Diasuka na Christine Belenga problème eza boye bana poto Karine Mokonza bando travailler na chaîne na bango tant Karine Mokonza bando travailler na chaîne na bango baza ba célibataire bando tina Karine Mokonza na bozoba soki lelo yo obe bazoko boya Karine mokili mobimba eza pona Christine Belenga na Claudie Diasuka bangonde babando tinda obe Karine Mokonzi asfinga ka batu na télévision pona nini abando kotela bango mbongo na chaîne na bango elengi ya Congo lelo yo balobi ke Karine aza mabe puisque fanatique moko ya Karine Mokonzi asali vidéo atioli bango ayebisi bango ke yo Claudie Diasuka voza na Christine Belenga obota na Mike Lokamba lelo bango basali vidéo ebele lelo balobi ke Karine Mokonzi aza na kisi mais babosani na chaîne na bango bayamba edingweti na chaîne wana bayamba edingwe elenga Congo Karine bayamba edingwe soki Karine te elenga Congo nini yango elenga bana kuna so Karine te puisque les chaîne wana bayamba faire regola kuna émission oyo ekotsa ba abonné belé ekotsa ba tebele na elenga Congo eza émission oyo basala na faire regola ya Karine mokili pona nini tozo okele na ingratitude ya modèle oyo lelo Karine akomi mutakisi pendant que Karine abando travailler na bango te azali mutakisi te lelo Karine alongwe akomi mutakisi mama na ngata oyo moko Karine Mokonzi la baronne alongwe na ye asali vidéo te mais ba fanatique na ye bato basali vidéo pona koloba ke yo Christine Belenga na Claudie Diasuka mwana na bino ya liboso aza mwana bato ya Mike Lokamba soki bino boboyi yango bokene na Aden na poto biloko wana eza ofele bakokende babimisi ba fiche totala so mwana wana aza mwana nani mais pona nini ezo kosala bango motema passe bazo kosala ba vidéo du jour au jour Karine Mokonzi atikala kosala vidéo te bato basali vidéo za papa matondo na Paris lelo yo Aden lisolo za Aden
soki makambo oyo papa Matondo alobi na France ke za lukuta Christine Belenga kamata mwasi na ye Claudie Diasuka bakende tina hôpital bakende osala Aden mais pona nini ezokosala bango motema pasi mais soki mwana wana za mwana Mike Lokamba te à l'archevêque que j'ai salué en passant soki aza mwana na ye te mais suka la vérité triomphera mais pona nini kaka kosala ba vidéo ko fingaka toujours Karine Mokonzi pendant que Karine a sali vidéo bayebi ke Karine Mokonzi ye mo pasaka makasi na ba vidéo a makasi na biloko wana se poursuivre le monde ke bon pa komi ko c'est la Karine Mokonzi non soko tali bien la seule vidéo oh ya liboso eza papa Matondo deuxième vidéo oh ya Karine Mokonzi c'est moi qui l'a fait nga mutu na sali deuxième vidéo na vite soko combien na combien de vies. Merci beaucoup na batutu ba musique ya Karine Mokonzi ne bozo ko soutenir nga ne bolobi bo tshela nga ba biloko ebele bo tshakaka do pona koloba nini deuxième vidéo basali yango wana ya papa Matondo na vidéo nga na salaki siko pona koloba nini Christine Belenga lobi bien que si Karine Mokonzi mutayaka na ba abonné na chaîne wana batu wana ba se désabonner mais chaîne ekokufa elenga kongo ekokufa ekufa te parce que yebi ke yemo pe na ba propre fort na ye akosala makasi pona ba abonné ne ba kotonda lokwa Karine Mokonzi azate est-ce que ba émission eleka to eleka te pesa nga réponse non eza question ba combien de vies te pesa nga bele tezo ko tsa combien Karine Mokonzi alongo ba vie eza combien de vies Karine Mutabando beta ba 50 000 vies par jour 100 000 jours par 100 000 vies par 2 jours ba petit wana ba Mathieu banani ba zini kumbi ba petit wana ba vidéo combien bazo sala kuna soki balobi ke no ba désabonner ba fanatique à Karine balongo na chaîne mais chaîne ekokufa bato bakozala susu te Karine Mokonzi aza na succès na ye en tout cas na ndenga mabete Christine Belenga tokomi na système ya Aden soki olobi ke makambo oyo papa Matondo alobi eza lukuta kamata mwana na yo bokele na ye na Aden bosala Aden na mwasi na yo toyeba mwana aza nani mwana aza Mike Lokamba to mwana aza mwana na yo c'est ça tokozala ka te ke non tozoko neti biso mo tozoko bunda te vérité bokele nango na ba hôpital na pote eza ofele basala Aden ozona na mama na kwa biso te pour ça Aden faut bimisa $500 to $450 to $1000 eza lokwa biso te na pote eza nango gratuit ba faciliter mutu gratos OK kuna osali Aden c'est normal au lieu tozala biso moko tozoko tepa na lisolo moko Karine alongo déjà Karine Mokonzi alongo na chaîne na bino Karine alongo botika ko finga Karine puisque Karine aleki bino ti lobby Karine azana ba mais Karine azana ba tebelete mutazana ba fula na ye yo yebi Christine Belenga oyebi ye mutazana ba fula na ye ata na yebi ye te na mona ye boye te na yebi Karine Mokonzi donc omoni pona koloba ke no ayebani te oyebi Claudie Diasuka bayebani te bayebanaki na sima Karine Mokonzi Karine asake na ye mama nanga asala ba vie na ye bango batika na chaîne na ba mponi bazo ko finga Karine bango basali combien de vidéos tant que Karine pendant que Karine bato Karine basali des vidéos bango basali 500 vidéos pona ko finga toujours Karine pona nini kaka Karine ko finga Karine obe bazo luka succès to ndenge nini yango biso moko tolobaki ke non tokotika ngote il faut tokotela mwana mai yango tendresse dibinga s'imposer nga pe na s'imposer côté nanga vous comprenez où allons-nous et le bas tendresse où allons-nous to mataboy Karine asali bo to kitaboy Karine asali Karine abato ana za mwana batu Karine aza congolaise aza étrangère te ya muso ezaka bonde bana posa peka ya business ma Karine de posa na business ma tendresse la sirène c'est tout te tant yo bon problème ezate tendresse ka pesinga best tendresse eza famille tendresse apesa nga best apesa ndima ya lokwa ngande tinaza boy Karine Mpole grande sœur na lokwa ya teka bakeche au moins kina kenda kana sima na ye problème ezate mututu abota mazala mokonzi te mututu abota mazala na succès te mututu pe akoza pe mungamba mutu kaka donc on ne sait pas problème ezana ngote tendance aza famille na lokolo lingo ko tsanga na ba polémique ngana tendance non na ko tso ba polémique na tendance c'est parce que tendance ndaza wana tu to aussi ça on a mona déjà appelle la tendance la sirène kota qui vraiment on ba coup de chapeau na tendance la sirène na bi ko koma déjà pas na ko tso ba polémique na tendance mais ezaka kinga na posaka que yo ndima kaka que yo ozana sur cette que les tendance la sirène c'est tout to ko de la presse to ko tso vidéo siko ngana yo awa to tie tendance a tena 10h juste yo tianga ta na 8h juste mais ba ki 10h tendance ezana ba vie belé par rapport à ça mais zate makambo nazoloba makambo yo lobi ça n'engage que toi mais boss John Sima wa yebe makambo na lingina loba ba na garder problème ezate tendance za na succès ngana lingaka siko bongo ngana lingaka naza mutu na sima mutu oyo azana makambo ozo comprendre ye mutu ango pe ayebi ke mutu aza sima na nga sadira za pe mutu na makambo
Vous comprenez? Biso to koza te net lelo na kenola na net ba pecho ba uti pa héritier Watanabe. Bana wana. Banani sous. Tanga na komono ya moko na banani. Pecho ba ambulance, ba arkeli, ba keba sa groupe na ba petit wana bazo sambrier bango mo. Non mais faut repombola bango quand même héritier Watanabe pas longwa ki pa ya Weranson. Yepe alongwa ki. Et le quoi bina filenga longwa na yepa fab gaz maeso. Siko et le quoi toucher nda longwa na et pas de plique. Siko bango nyoso no ba osala ka eloko. Bato balongwe belé ezaka pa bato balongwe pa héritier vibration longwe pa donc et pas goga la cause annonce héritier Watanabe. Po ba ko sala eloko moko te. Bana na ba ko sala eloko moko te ba l'équipe ba faire na ba Bill Clinton te ndenge basala les marquis. Bazo sambrier pamba. Paralingo makosi bango ka kopesa bango $5,000 na car ba pesi bango te. Babina au moins que ba millions ça ba fantirie. Alongwe pa wera tika Jemba tozo kende. Jem alongwe pa wera na succès. OK pas héritier aux unis. Et ça ba aventure. Vous comprenez maman nanga. Ndenge tozo travailler na chaîne ya Congo Suisse télévision ya boss John Sima. Toza la kaka wana. Ata tozo la lanzala. Toza la kaka wana. Vous comprenez pas ko sala loko mon côté. Petit wana bina filé. Petit wana. C'est full boss. Bina filé je te salue là où. Ndenge na ye. Ya kolé sanga. Petit wana tozaki na. Kolé ça parce que au moins na kaza na bato bela zo kamada na plus de 10 personnes. Au moninga ndeko. Au moninga na lobia ngana Masabastar azastar. On doit comprendre. So, bina filé soka qui est pas faire na moment où bako yamba yete mais ngaso na koti boy. Et là ni là c'est parce que faire un musicien. Bina filé pas un musicien. Bina filé tozaki na Congo Brazzaville. Kili po asali wana na corniche tozaki ngana telemi tandesa telemi nyamako atema kamna zo ba nyamako ayebi yango. Na Brazzaville akenda osala nini? Ba pesa ke kisozolo bako tandesa zwi kisi na Brazzaville ko kyango. Bina ndebo toza kisi na pona bina filé toza mai wana bazoko lo masolo abibembe. Ba pecho wana bazoko lo masolo abibembe. Batika mai yo na bango ya osea munga wana. C'est fini. Bazane loko moko kosala te tozala unité ezalaka bien na mokili. Tokozala te ba pecho na bazonga pas héritier pa kosala loko te. Merci beaucoup donc. J'espère que monsieur est commis na. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup très cher fidèle internet comme komane suka émission bolinga kamingi masolo ya artiste bino moko bomoni masolo ya artiste to solo li vraiment makambo ya artiste quand même et belé to comme déjà na suka nazo moi déjà na régie na ngaba comme ko sinelenga et pas il y a Eric Monstre la fouine na kata Kinshasa de la Prince le bano ya suka nini conseil nini ko pesa ba o bazo c'est la nani Karine Mokonzi la baronne ba vidéo pe liloba nini ko pesa Mike Lokamba. Bon, ngali loba conseil na kopesa na bato bazo ko salela Karine Mokonzi vidéo Claudie Diasuka na Christine Belenga pro boka matamwa na bato aliboso bo pesa kolo mwana na ye Mike Lokamba azam mwana Mike Lokamba botinda ye na Kisasa aya kolia ne ba kwanga bafumba azamana na bino te poso ke azamana na bino mbele boke na test ya Aden lokola boke test à dire botindela ye mwana na ye awa na Kisasa do botika ko salela Karine Mokonzi aleki bino kaka na ba vidéo na ba succès na nyonso ozo comprendre bino to boza poto Karine aleki bino côté Mike Lokamba l'archevêque oza star plus que star zo mwana na yo et ça la moi j'ai tala kaka azamana na ye. Vous comprenez? Suka vérité yebani. Lizu tchakunde ke kosekate. Tela lelo yo. Donc zo mwana na yo okolisa ye pa za makila na yo. Merci beaucoup na ndenge pe oyaminga. Ozanet troisième personne banana utaki banda mboka. En tout cas Congo Suisse Télévision bo continue toujours kolanda ba émission boipo. C'est pas donné à tout le monde. Donc merci na ma caméra, mon caméraman on a tamba na ye. C'est que cette fois-ci tozo ke sous Kampala. Donc on appelle ça Bambote, non? Oui, on peut ça moi 3 ou 4 personnes. On a bien que c'était 3 ou 4 personnes Mbote. On peut moi numéro on a téléphone, on peut si adresse email na yo, c'est tout. Merci beaucoup na kobana na numéro de téléphone plus 243 9 74 34 81 88 plus 243 9 74 34 81 88. Na compte Facebook nanga nazalaka nga moko Bogard de la presse. Na tie suki aboy puisque ba pirater nga ebele ba Bogard baza tellement ebele mais so bomoni ba suki aboy nouvelle attitude bazo benga ngo mikolo elilingi ya pamba donc bosala nga pamba voilà merci Mayeso sans oublier mbote na nga na patron na ngai pito luka ya balobi système eza Kampala di Bogard de la presse na Congo Suisse Télévision tozo kendo Rwanda donc na ndenga mabete Kigali Kampala tozo kendo na Bokasi avien na ngai pito lukaya Eric Mandala Univers Group Tokozala pe kuna merci beaucoup
Alain Yaf, merci encore une fois de plus na Popol Mukelenge. Et Tikali Moko. Popol Mukelenge de Paul Beya vient en Ngaï Onos Limame Prenobe de la SAP. Président Ferrego, il y a des Dangwaba, on a appelé Kresim Beleng, Bambota trop, Eric Monstre, Tokutani, Karandenge Zalara. Merci beaucoup. On a pesi batu nyonso balinga El Gilora Gila Bumbo te vraiment hein babi Barcelone de la Prince na bina lo banaza ka ngamo ko mwana mwasi mo peu Adidas oh bloa ma ngana na kena France na Betty Kenzo bloa ma kasi na caméra to moni Eric Monstre hein mobali ya mandefu nga bien ka la fouille na kata Kinshasa sans oublier na bosante mo boss maître John Simon mwana poto ya tango babi mikolo nazo benga edad na ngai maman Micheline hein maman Micheline le maire des orphelins quoi hein maman sociale balobi Congo Suisse Télévision abonnez-vous abi Congo Suisse Télévision quand c'est la bino mamba na vu que tokutani mbala ya sima merci beaucoup.